Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, bonjour, salut. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. J'espère que nous vous allez bien. Bon début de semaine. Na balandignon sur la BBC. Voilà, bandeko tozongi lisusu. Parce que il faut tout ça nini, il faut tout réfléchir. Hein? Il y a parfois ça la bien, tout le monde bouzoba, tout épée tout télémeli ango le plus vite que possible parce que les gens ne comprennent toujours pas. Non y baté et pardon. Merci na bandeko nyonso baza ko benga pe bazo komela biso merci na bino nyonso. Les lots toza le 4 hein? Le 4 oui. Et voilà les lots tokota là na Belleville télévision tokota ekota là aussi ça fait mais na biso il y a des dogs. Franchement bandeko ba témoignage eza pour na film oyo. Ba témoignage vraiment eza. Alors likam on a elibino awa eza nini famille libota shalom 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 na bino shalom toyebi biso nyonso ke non affiche oyo ya deux sœurs rivales ememeli biso ememeli kutu même pas biso problème ezaka kozanga manière kozanga mayele ya kozanga kosilama nde mbutu ezokende na réseaux sociaux mata kita bozolanda la grande famille. Alors bozela bolanda boya ba bana malamu ba santu metala lelo ndi boza alobi boya lokola bana malamu ba santu tala lelo ndenge boza to continuer yoko ndi place okie wana to bosa na kate bandeko batu bazaka bazobate tozaka bazobate meme mutu oki kotravaye nya ye akoresona kotala mutu okuta bimisa ye po biso toyeba ye abalukela ye bongo ngawa te na zwi ye se efuna mona ne lokolo mona katre lokomo libanda boyoki bandeko je pense que no bozolanda alingi rappeler linda ya koloba keno ou encore alingi aloba keno bandeko tozalaka batu to réfléchissaka ya koloba lokwa ye nani linda akomi ake ko jouer na Belleville télévision il faut Belleville na ngambu na ye azala souple ya koloba keno mwana oyo azalaki na ngambu kuna tango ye epa na ngai awawa comment se fait-il que tango ye epa na ngai awa c'est-à-dire ngape akotrahir nga bandeko na seki yango kutu nde lobi na ya kosala émission no ba ikutu keno na osa esute parce que nazaki na sina kotisi moko na tongo parce que muntu il faut epemaka koloba o eza black te siko bino bozui ibutu bandeko je crois na on répondre ya kozongisa mutu à réfléchir boya tolanda akoresona kotala mutu okuta bimisa ye po biso toyeba ye abalukela ye bongo ngawa te na zwi ye se efuna mona ne lokolo mona katre lokomo libanda tu crois que no keba beso confiance tu es sûr te confiance ezati siko boyoka siko ndenge alobi siko bino obozwi kabasele conseil obopesa Belleville pona linda laissez-moi vous informer pe que non linda finga Belleville te nde eloko pe bozobosana kabasele afinga mama loketo kabasele afinga penza mama loketo kitoko mais bozwa e bocha e pembeni wana bo réfléchissa kité bandeko na o répondre kaka hein na o répondre parce que moko nga mutu epetaka nga même pas ko péter mutu esala nga passi de voir comment est-ce que bato bazo réfléchir sur les réseaux sociaux ya kenango na cadre ya koloba ke non lokola nani linda ake pas Belleville
Belleville azala souple ou encore ye Linda aye bakeno ndenge ake kuna bako considérer te bazala na ye keba. Et loko pe bozo bosana Linda a signé bozala na kimiat. Bozala na kimia koyeba ke Linda a signé contrat et pas Belleville. Linda aza bombo ya Belleville. Linda ngana okyo bakeno Linda elle est donc le quoi ba acteur ou encore ba actrice nyonso ba leka ke pa Belleville oye ba peso ya yo muke osali nini o leki osali film na yo obimi okay. Bino bozana conseil ya moral oboki opesa mutu te. Parce que lorsque kaba sele abana ko finga mama bino bomona kaba sela finga mais Linda finga Belleville. C'est-à-dire que non, ceux qui bokoloba que non, Linda bakozalane na ngambu wana bakozane keba. C'est-à-dire que non, mutu azana problème kuna na ngambu na bino eza kabasele. Kabasele nda ozana problème na ngambu na bino nzambe na ngai. Yango bambula ngo problème nini kaka depuis hier. Bozolanda la grande famille. Bambula bakake boy problème nini? Bambula bakake na yoka ngo mingi na Congo. Bozolanda la grande famille. Boyoka to continuer na travailler na audio oyo na maloba oyo. Confiance exactement à maman. Bon jouisseur peut-être ba bien bien pour on peut ça ba pour miter ma passe ya lenga ba longue pas me zate. Bola. Sikoyo boyoki. Pour la kopesa abaku mutema pasi na okoloba NON. Siko bino bozwaki kabasele pona opesa famille libota nani mutema pasi tozo répondre ou bien tozo solo la grande famille. Comment est-ce que bozo bossa na makambo eza na kana bino bozo ande siko na kabato? Bino bozwaki kabasele na sens nini? Na sens que no boyoki sa mutema boyoki sa famille libota ou bien Belleville télévision mutema pasi. Soki ne eloko bozwela ki alors Belleville, lorsqu'à côté ici peut-être Linda na film moko ana film autokuta la deux sœurs rivales. Eza pona koyoki sa mutu pas cité. Eza ya koloba ke non a Belleville à apprendre. Eza leçon moko pe Belleville a tindiki na batu oyo bazaka na ba limitation bien na batu oyo ba linga kozala ba privé ya mutu non. Ba terre bazalaka ba indépendant. C'est-à-dire que Linda a commis indépendante. Ceux qui a sali et a quelque travaillé et pas Belleville, ba fouti mbongo. Peut-être pour les sous ya ko se retrouver sous na film moko Tokyo tala peut-être Tokyo sala taba 2 mois 3. Et Belleville, elle est là pour na ko sepelisa ba fan na ye. Na ba autorité o ba tala kaye, o ba pesa ke respect na musala salaka. Ce qui biso kutu lorsque to monaki ibutu akei kabasela akei to monaki musala na yete mais Linda azalaki na musala et pas na bino. Linda elle comptait beaucoup na SB parce que na minute oyo dio oyo babandaki kobeta ye na mama bino mutu mo ta obetango mo obetango te. Nakanga na ba fenêtre ni kam nini yango biso to ki prière hôtel moto okuta bimisa Bolanda ko biso to yeba ye abalukela ye bongo ngawa tena zuiye c'est pour na le colomo na 4 komo libanda. C'est-à-dire que lokola Michou alongwa et pas nani et pas Dinana la douce façon à trahira Dinana la douce. Attendez-vous un bon jour à trahir pe maman bino. Nous travaillons kana maloba na bino. Nous travaillons juste kana maloba na bango. Mutu il faut réfléchir ya koloba ke non. Lokola ndenge asali kuna a trahir mutu kuna aye pa nanga effectivement nga pe awa akosa nini ako trahir nga. C'est-à-dire que non boze la pe Michou ako trahir maman bino. Michou pe ako trahir maman bino. Sikoyo na Michou na Linda, c'est deux choses différentes. Nandegeni, parce que Michou a manqué Dinana. Linda jusqu'à Michou a manqué
dinana mais linda manka mama abino te soki bokolinga soki lelo tokomona peut-être linda abimi akoloba c'est à cause ya badir na bino ya bainsulte na bino. C'est-à-dire na minute oyo botini neti message moko boya koloba miyebela parce que kuna okei déjà trahir si la koto yo kuna pe oko trahir kuna bakozana keba siko Michou obozana kuna obopesi ki présidente ce qui présidente so ni na oyeba te c'est-à-dire que non un des 4 matin yepe ako trahir si la bomona ke non mabe zozongela kaka bino mabe zozongela kaka bino bobanango mabe bosuka pe na mabe. La grande famille to continue. Tu crois que nous qui avons besoin de confiance, tu es sûr, tes confiance est ça. C'est-à-dire na minute otobele la Michou baza no confiance te. Michou kuno zali ba make up wana ba matala na wana ozalaka nango yo muto chaka ba periki ya cher e mataki ekitaki baza na yo sûreté miyebela e uti na minoko na bango kuna est-ce que nga muto na lobi do travailler na audio oyo Zambé. Confiance est ça moi maman. Michou, confiance est ça aya. Confiance est ça te. Confiance est ça te kuna so vandi kuna oza confiance est ça te. Miyebela parce que yo ndo manka dinana. Miyebela kuna ozali baza no confiance te. Yo. Tosali yango te pona kopesa mutema pasi. Tosali yango pona kopesa mutema pasi ou encore Belleville asali yango te pona kopesa mutema pasi. Non. Non. Linda aza actrice, aza artiste comédienne oyo a commis indépendante. Bo comprendre loko wana. Vous avez na temps ebele oyo bolingi bo bongisa na Linda. Bozaki na temps ebele oyo bolingi bo bongisa na Linda. Parce que na ye moko ba silence azaki nango, ezaki peut-être espoir ya koloba keno ba ko bongisa et voilà. Et simbité. C'est-à-dire ce que boko pesa Linda ou bien boko lobela Linda ba maloba nyonso boko lobela. Bo lobela ngonde Michou parce que ya manka au moins et monana bilili eza a manka dinana. Tokei. Sikoyo nalobi soki tokei toche nani Linda wana toche pe Michou na bino wana. Linda elle est trop naturelle. Soki toche bango wana Linda elle est trop naturelle. Ba biloko ebele ba make up tout le temps. Seigneur, problème nini nzambe na ngai. Ba kake boy likambu. Bozolanda la grande famille. Make-up oyo mwana mwasi na tchaka butu lokola moi ba perruque et voilà. Linda aza na vie donc Linda aza lokola nga na sens que non na linga biloko ba extraté. Tout le temps extrait moko koza la simple et ça la propre. Trop naturel. Siko ye mwana na bino na bolinga bo nani ye nani na Michou. Vie au Michou zo mené. Il y a dans le monde ba musicien le quoi maman na ye. Siko bolingi pe ye Linda akende ko luka parce que ye kuna boy non bo tindika mwana na ndenge ya mabele esi lont bo moni ya mwana zaka pasi bande ko boy me bo partager. Oya ko baby sa SB na kindumba. O baby sa de mo mukanya na kindumba. Soki tolobi ke non a baby si le long de boy c'est grave. Soki bokoloba ke non Linda yaki ko bebisa SB na kindumba. Siko ye moko kolo SB. Bobosa ni histoire na ye. SB ye moko mama loketo. Ye moko mama loketo. Pourquoi bozo linga bato ba ya koloba ba biloko il faut même pas ko ya koloba po na respect na ye. Pourquoi bozo ba biloko moko bosa na kenon maman na bino pe atambola mabete. Atambola bien te pardon. Botika biloko bo sala. Ezo honoré si la te. Soki owana lataka kitoko, owana zalaka na bisalela salela eza mutu nyonso tute mutu aza na nature na ye.
kolata c'est quoi? Elamba eza juste ko bomba kaka nzoto na yo. Na kati nzamba talaka ne na kati. Elamba tango bozwa kolobela elamba neti nga na monda lelo. Na mona ka eloko okoki ko ya kolobela mutu po na elamba te. Po elamba yo bima peut-être que non original et bimi kuna $1000. Mais il y a $1000 ya sobi na $1000. Kaka eloko moko na mona mutu asomi yango na $20. Dit yebisanga. Est-ce que lelo monde lelo ki oyebisa mutu? On continue à shop à Versace. Au sombi elamba soki ya $3000. Kaka le même elamba na ba frappa ngo ba beti yango so pendengeni yo ko soma ngo na $10. Yango na mona ka na siècle ya lelo. Kolobela bilamba eza passe-temps. Perrique eze le côté chinois pas obimisa perrique kitoko bakabelo wana. C'est juste elle est plus naturelle nenga na monelier. Aza muto ko tshaba extra babiloko extra te non. It fine. Aibi kolata te. Azandumba atikeli bino S-bit. Bongo te. Atikeli bino S-bit c'est tout. Siko soki ye ayaki ko bebisa S-bit na kindumba. Soki ye na S-bit ayebaki kolata te. Mais akangi bisaka na ye alongwe non? Maintenant à quoi boya koya kolandela mwana koya ko banda koloba babiloko na nyonso. Nyonso na kaka pona affiche. Il y a deux sœurs rivales. Oyo eza film o tokota n'est pas belle vie. Ressaisissez-vous et ça bino bien. Bon mais la maille bon vanda parce que affiche au film oh na biso na bino tokota lango tokopesa pe ba point tokobete lango maboko parce que na yebi que non échec e kozala wana te. Hey, OK. J'ai la FB là yo, tu sais pas la FB mais c'est le secret là. Pour yo na ba me bobo kindumba ba me bobo kindumba moi film mandumba na ndumba. J'ai yo film léger. Artiste ya olingo bo ondimi. Neti yo benga na FB na regretter neti nini yo so sali départ neti to kendabo. Nini yo na regretter na sikoyo soki muto asali départ siko bozwi tension ndenge nini ya kosala be mission mata kita. Bomonaki awa ka basele tango akendaki. Soki botali na ba chaîne ya ba communicateur presque belé ya Belleville. Tolobaki IOAT. Tolobaki IOAT ya kolobaki non to ya toloba yo ibutu oza ingrat. Tolobaki angote bon débarras papa. Osali choix na yo na kimia. Bokota na chaîne nyonso ya o peut-être à défendre ka Belleville. Bomona ta mutu moko te. O ayaki kolobenga peut-être ibutu ingrat. À part peut-être kolobaki non Dieu merci. Bozo confirmer na mokili ya kolobaki non Belleville abandaki kotinda bino te. Belleville abandaki kokotisa Belleville abandaki kotinda bino te bo bandaki kosala ngo na ba propre volonté na bino ya kozela ke non Belleville abandaki kokotisa bino na ba filme. Donc ba parole wana peut-être nga mama BBC na travail ki na ngona salela ki yango émission. Na betela ki yango kutu maboko na lobi ah merci Seigneur parce que témoignage eza Belleville abandaki kotinda bango te o bato balobaka ke non Belleville atinda bango ba ya kofinga bato. Confusion ya koloba mingi bobimisi na munoko na bino atindaka biso te. Atindaka biso te to bana kosala ngo na ba propre volonté na biso. Et na ba propre volonté na biso lorsque to bana kosala ngo ezaki ke non alukela ka biso na ba film nyonso azokoma to se retrouvaka na kati wana. C'est-à-dire que non musala eza na condition te. Musala komi poubelle ya keno osali buzoba na okuna po yo ki okofinga na ba propre volonté na yo to lukelo place a film nyonso okota ta tableau na yo ezate to kotiso kaka. Botala bo mona ezala ta mutu moko te ezaki na bandeko musuba bandeko tindela ngali mama bébé c'est tala kuna ka basele ngalobi kuna to ko toucher te asisa na ba sentiment na ye na minute oyo kaka bino lisusu bakwiti bobandi kogangela ye bobandi kolobela ye te nalandaki chaîne moko bona nalandaki batindelaki nga maloba moko awa ya kaka communicatrice na bino azotelemela ka basele ya koloba nini oyeli biso nini na SB kaka ba problème nakosi bandeko botala bokota bokomona
Je crois ndeko moko atindela kinga ya. Si bozwaki ye na boule ya koloba keno avandi na Poutine trop akoya kopesa bino ba matière. Soki otali ba matière azobimisa, eze eloko te azolia bino ka ba $20, $20. Soki bozwaki ye po na musala, boyebise te keno leka na ba plateau ndenge azoleka wana. Linda place nini bomoni bayambi ye na réseau na chaîne nini ya communicateur ya Bellevue bayambi Linda. Absolument mututé. Ata tokoloba ke ndenge ko tourner film ndenge za na film ya deux sœurs rivales. Je ne pense pas que non, tant mususu ndeko na biso ayambaka ba acteur après film eza peut-être tadinga la pa ndenge ko aoki ko yambaye. Mais boko lande mission na polémique ezate. Eza ki professionnalisme na kati. Et ça peut-être ma question et ça qui n'est ni pour la première fois Bellevue a coaché yo babilo ko na ba commentaire wana c'est tout. Mais pose la terre ma question ya koloba e bon kuno uti ndenge bino bo salaka. Kuno uti eza ki ndenge nini ki Kongo sa moko boye non. Pourquoi bozo koka ko réfléchir te? Pourquoi bozo koka boko mana bar moko oyo ekosunga na ye moko nani star na bino? Linda c'est une petite fille. Aza mwana muke oyo sila soki abota ka avant linga abota si alinga abota Linda. Siko na miniti obo luka agi ya sila aza na guerre na Linda. Eza na sens te la bandeko. Eza na sens te. Boyebi ke mwana muke soki a manqué ya esa passe pili. Alors pourquoi bolingo pesa espace wana banana basi ba mi bateli bangona ba gatibi basi ba mi bateli. To continue. La grande famille bo aimer bo partager, c'est juste na ozong ça omoni ta nga mama BBC na yaka koloba toujours que non, na yaka ko telemela ba antivaleur, à part ko telemela ba antivaleur, na yaka ko ramener savoir à batou. Na ba biloko ya zoloba, eza ba biloko eza na ngambu na bango, oh il fallait peut-être bango ne ba réfléchir na biloko wana. Quand c'est la bima il y a personne à ça là qui kaba c'est des émissions à koloba, yo ingrat, yo zala reconnaissant, yo boy. Non, accueilli kimia nien parce que à ça qui a ba propre volonté na yé. Peut-être ngana ko ki bien biso to ça na minito émission à koloba siko bozwa ki yé, a memeli bino nini. Parce que tout le monde a la merde, ale ka koto ma be kaka mbumana zaki nango koto ne mbumana pe ake nango kuna mbumana zaki nango koto o baba ba écarta ye moko azoyeba te nde mbumaka le même mbuma aye nango e pa bino siko banani baza ba perdant to continue FB eloko morote non fou la mutu de mutu non tant comme on a azada pas fil ya fil a des makam unité de mesure ba envia yo ba to mutu envia parce que envia yo ba que tu jouais ba fille ba na envia yo en réveil aujourd'hui j'ai ceux qui te koloba ben vient envia kate. Par contre ce sont des gens au ba envia kake un bon jour na kende ko jouer na Bellevue télévision sur 100% ya ba comédien. Une fois kaka Sylvie nenge ya benga kabatu po na casting. Soki kaka zui kaka appel asota kamona on dirait nzambe na kiti po azoke ko jouer na Bellevue télévision. Ko ya koloba te ke non Bellevue asala kanini, Bellevue bande ko envier nenge bande ki non. Yo mona bana o ba jouer ke pa Bellevue. Bana mikiana ba jouer ke pa Bellevue. Sko Bellevue ko envier na ndeni. Bobo kutu azate, bobo azana poto. Mais Bellevue azozwa, bobo penza nyonso pour akotisi na acteur moko kana bakini wana abimise eloko wana ya bobo. Bomona ki dernièrement film moko auto, to mona ki ya nani nani Turbo. Biso nyonso na ba commentaire to lobaki ke non, Turbo ke nango a taper fort o eza bobo mobimba. Soki Bellevue abane ko envier Linda. Aliye peut-être ko ayebi kaka je ya Linda apesi mwana moko boy kene nango boy soki peza banai ko envier parce que Bellevue azana nuna art donc akota la ka boy a comprendre azana nyonso na okioloba azad donc azad doué na nyonso na monde ya art
pour jouer loko ezalaki pas mutu tozomona nani pas jouer Papa Blaise nga naomona nanga Papa Blaise naomona nanga Jani naomona Jani siko eloko nini Belleville akoenvier Linda lorsque azalaki epa nani epa Mama Loketo eloko nini Belleville aza na plus à 5 filles oyo penza avandisa bango esprit na musala oyo non bota mwana oyo muke oteka webi batu combien bakolukisa mwana ana ye moko Linda lobi na maloba na eza plaisir yanga ko se retrouver na tournée pas Belleville siko koloba nini Belleville a envié par na ndenge nini Belleville soki abengisi na film ndenge tozomona wana deux sœurs rivales tout le monde a déjà elongi ya Linda na Apwa et kende ndenge moko boy to ebite soki ba ozala bango ne ba ozala ba sœur mibale parce que Belleville na ba casting na azwaka pe a utilisaka tina bilongi ya batu azwi peza lobi keno oyo kokani na oyo c'est-à-dire bino boza famille bota mama étoile na tekra bota la mama top kuna bazwele nanu un mwana na moko dada bazwi pe mukanya donc ya sala kabako akokisaka pe batu bongo ache bango na casting o bino bokendaka nango ngulu o apprendre ka te c'est-à-dire que non vous n'êtes pas doué na makambo yo boto sa Belleville c'est tout ce qui Belleville peut-être les autres moni que non Linda zo jouer peut-être na Belleville télévision c'est-à-dire que non la fille a dit que non la fille a sa commune est indépendante atali écriture ya commis alobité na écriture na pesa moi no chance tango bozolo bakeno enviaki bino boyebi pe soki pe Linda ye moko kena ikoloba soki boza na film bo benga nga eza un problème te est-ce que Linda longwe lobby te to koloba ça fait maintenant taba une année que non Linda longwa déjà na SB oyo Linda jouer na ba chaîne ebele kake pas Belleville ne boye bobandi ko rappeler que no yeba ko jouer te olataka kitoko te ba plante mlele e mataki kitaki kindumba bozolinga ko fingisa mama bino pamba bozolinga kaka ko kitoko te est-ce que vraiment lelo peut-être tolobi que peut-être attaque le tolobi Daeli a sous pas Belleville te à quel côté mususu ça peut donc non mona kutu kuna ndenge ko bandela te na ko vanda ka pona mwana muke wana na vandi na nani pardon non ko kate façon bo vandela Linda mwana ana elekelinga makasi mais boye ba keno SB kuna mbongo ekota ka pona elongi ya nani ya Linda to continue raison na mobile ya L'Oréal on libale kufa mutu munyana ana na pesi raison era lobaki ke mwana wana mutu ero ebisanga ke sila boya ya feti nanga ozala songi banda kala yo banda kotonga sila banda kala banda kotonga sila tozala nda aveugle par amour en mam to banda opesa yo mais to beba boyoki siko boyoki ke non kobima ya Linda na okyo lobake non il y a eu même pas de tiraillement na maman na ye vérité eyebi kaka mama eyebi pe ye Linda na bino bato bozo bima bozo tatone bozo eba pete loko nini o ebibiseli Linda pembeni ya mama abino ça pourrait être mieux neti na minitio boza na ba attention botu na siko mama abino ya kolobake non yango likambo yango nini o Linda longwa to yeba pe pourtant bosa ba sorti na bino e la kisaka ke no boyebi pete sorti ya Linda na ngamu na bino likamunini elekaki po ngai na okiko ya koloba ke no ka basele alongwa aya ko se prononcer ke no na leza les sous famille libota te na longwe na ngai e mataki kitaki pona nini o to fingela ka e batu na propre volonté na biso mais na ba film akoti saka biso te na o défendre ngo sko bino bozo ya ka ko finga mutu bozo e batina pe o ya bimela ki e pa
et pas na SVT. Bon, moi, que non, MeToo, vous avez un problème. Pour ngai soki na ye na sali émission ke non kabase la longwe kabase na koya sabino ke non kabase la longwe parce que toyebi ke non kabase le ye moko na se pronosaki ke na longwe po na finga ka batu na sala ka musala makasi ya ko finga batu ya ko détruire batu po na ye mais na ba film akomaka akotsanga te. Sko bino tango bozo ya ko finga linda c'est par rapport à quoi? A longwe pembeni ya mama bino azai susu na SBT. Moi, si nous sommes finga ka ndumba, c'est-à-dire que nous eroza ya sikate bo benga mwana na ndumba. Mwana ngo ya 11 à 12 ans, azuika kaka nani ata gloss a cheka na munoko boye pa, bo ba mwana wa bandi mabe, mwana wa bandi kindumba. C'est donc c'est normal. C'est-à-dire que nous ya sikeza te so bo finga ndumba. Pour ayebisa ki pe binote ke no aza vierge. So to bito ke nango bongo. Perique koyeba kolata yebite mama bino ye wana keno akoma soki fashion soki nini ndenge boloba kakuna na babiloko ya kato soki kato babiloko ya nadi soki ya 3 nini ayaka ko frapper batu soki azaki mama moko ya bien alinga kasi bana pe kolatisa eti bino bokanisi keno naloba pe kama kamusu te na ya komatisa batu mususu on dirait baza pe nango. Déjà identité na yo tu vas déjà lobby na yo ya vas-y kende est-ce que biso tona bito même on a pema non est-ce que okenda est bien koufi peut-être que on va est bien koufi e koufi te eloko ezate biso neti nga na ko sepela soki bobima boya ko yebisa biso parce que biso nyonso tozo ebate tozo tatone vérité ngo ezanini moi na libéré kuna pona nini c'est ce qu'on a plus besoin ya koyeba. C'est ce qu'on a plus besoin à koyeba. Bozui tension makasi boedika munini. Bozui tension a joie qui est pas grâce luzolo bobima ki awate. Na ba RDC nani wana azo jouer butu lokola mo bobima ki te. Kake pas belle vie tension. Tangu abandai ko rater na ba film nyonso. Ya SB moi no abandai ko rater te. Par contre Tokyo lo bakeno a utiliser des moines. Vous comprendre rapé et loko eko comme la bino na nzela, vous comprendre que non peut-être nzambe ka muto a permettra kiango. Bozui ka baselit. Est-ce que boyoki biso to yoki yango mutema pasi to ya ko salela ngo ba live ya tension? Non. Tout ça dit ngo ba live ya tension te, to lobi bon débarras, tu peux partir. Et quelque part to loba que non, on n'a même pas besoin ya batu o ba sala ka salité batu o ba finga ka batu o ba nini pembeni ya belle vie. Il y a que Bellevie a comme un film. Oh, yo peso so ta la bolobité. La fille ou encore la dame, pardon, a zo indiqué masse. Maintenant, pourquoi qu'on t'a battu? Pour aokoma yemoko. Scénario yemoko. Siko, à quoi bon aluka battu? Oh, bah, on a ko fingere battu. Non. Et si longtemps que non, a zo indiqué masse. Nzambe yemoko ndia ko bundela e. Et voilà. Lelo, battu ba komi ko tele mabalobi. Non. Bellevie travaille. Donc il y a un sentiment. Na bino moko ndenge boza wana. Vérité eza oye yaka na muno côté vérité. Donc vérité eza oye utaka na kati ya mutema eza na kati ya mitema na biso nde vérité. Oto bimisaka na munoko eza vérité te. Mais na mitema na bino na minoko boko ya bo fingi bo lobi matake kitaki pona Bellevie. Mais na kati ya mitema na bino la sincérité c'est dans le cœur. Bo yebi capacité ya bela. Déjà passé. Siko tokoloba nini?
Mama bino azaka camarade ya Irsid Peshanga. Oto eba peza bazaki peza yaya na leki. Mais na ngambu ya sila bafingi papa ya mama ya papa na mama ya Irsil. Toro bakeno azaka na ni pembeni ya Irsil. C'est grave, hein? Toyo kanano, toyo kasunde kona biso. Quand tu es fille. On a dit Linda. Pour la macabre, vous avez ma profité. Balobaki, bolongola Linda, vous finga ti maman bango. Bolongola ti kamusala. A tourner les sous-soutés. Pourquoi vous avez bon? Non? Linda na Gatsby, bon message na bilong na bango Linda bandi lelo. Mais Gatsby pe kami te tournage à Gatsby et à la semaine ko. Bon message na bilong na bango na Bella TV. Bon message na openza. Bino besoin Michou. Et ça a affaire d'état. Mais bon na Michou. Bochaye chef ten. Est-ce que va Basilika? Est-ce que Nina na Silika? Bozo lela trop hein. Et bon mais ça comment na Linda na Bella TV. On s'en parle régulièrement. Dès bon na Davina. Dès bon na Linda. Et puis tournage à Gatsby et banda semaine. C'est juste ce qu'on tali ba émission ou peut-être ba communicateur à Bellevue ba oluba et ils ont saka bino na sens à kibomoto keno bo essayer un peu à réfléchir ou encore à revoir lorsque vous avez ça la sortie médiatique na bino sur Linda. Botika mwana a évolué. Ka ndenge bobimaki boye koloba keno Bellevue aokanga mwana kuna bofingi est trop tina mama na ye bofingi est trop tina mama na ye Bellevue azata na problème na mutu te bokomi na kofinga Bellevue asali bino nini Bellevue asunga famille na ye te asunga ka famille na ye. Est-ce que nanga na yo etali biso? Est-ce que bino na ba famille na bino bozangi ba problème na ye ko confirmer likambu awate? C'est juste que non avant boya koloba ba biloko mususu ba famille na ba ya bato kotana na famille na bino nano avant ya koloba famille ya bato. C'est ça. Toyo kaisu nene ndenge azomatisa bino mafuta. Pour la macabre, on a dit Linda. Pour la macabre, vous avez ma profité. Balobaki, bolongola Linda, vous finga ti maman bango. Bolongola ti kamusala. A tourner les sous-soutés. Pourquoi vous avez bon? Non? Linda na Gatsby, bon message na bilong na bango Linda bandi lelo. Mais Gatsby pe kami te tournage à Gatsby et à la semaine ko. Bon message na bilong na bango na Bella TV. Bon message na openza. Bino besoin Michou. Et ça a affaire d'état. Mais bon na Michou. Bochaye chef ten. Est-ce que va Basilika? Est-ce que Nina na Silika? Bozo lela trop hein. Et bon message comment na Linda na Bella TV. On s'en parle régulièrement. Dès bon na Davina. Dès bon na Linda. Et puis tournage à Gatsby et banda semaine. Voilà. Bolandi wana pe nene ana mafuta ndenge azomatisa bino bosilama apaisez-vous vraiment dessert rival mutu akomi film oyo aza ndeko na biso congolaise aza rwandaise te mutu akomi film oyo aza ndeko na biso congolaise. Comme pour dire que biso nyonso toki kotala film to soutenir nani comédien na biso oyo akomi film kitoko. C'est grave hein.
Aimez partager la grande famille. Na komi nanga pe koshite. C'est juste que non tozo loba. Les autres qui des sous bien té. Vu que affiche oyo et memeli bato ba problème. Affiche oyo ya film na biso. Il y a deux sœurs rivales. Pardon, pour répondre à mon moment à Komelinga ya. Ya affiche na biso oyo et memeli nani Linda problème. Mais je sais que non, Linda a koningana te parce que place azalaka kuna na SB. Ba fingama déjà, bon ba fingama te. Ba fingama te. Mais avant na mutu oyo alinga base mutu ba problème, c'est-à-dire que non Linda za pe ya kolenda. Linda za mwana mukete ya koloba que non ou encore azangi koyeba te, azangi koyeba que ndenge na tourner film ou encore ndenge nazo bima na tongo boy nazo kende ko tourner film et pas Belle Vie Télévision na kozwa ba retour te. Elle est bien préparée pour ça. On a des informations na bino. Ya sikezate lorsque bozo finga ye. Tangu pe ayeba ke non nazo kende ko tourner film et pas Belle Vie Télévision. Ayeba ki ke non et kozala benda bika sur les réseaux sociaux et kozala benda bika na bino ba bakwiti. C'est-à-dire que non, le col a signé qu'elle bina kende ko tourner en haut. C'est-à-dire que non, elle est prête de tout. Oui. Pour ba courage on a pas azui. Ba courage on a pas azui. Pour na kokende ko tourner na Belle Vie Télévision. Bino bokanisi que non, a préparé qui mind na été, aza déjà préparé. Mais boye ba que non na sima. Awa, bo pesa moi na makambu sans pour autant les savoir. Bo pesa moi na makambu sans pour autant les savoir. C'est-à-dire que non, eloko ekolengisa ye na ba insulte na bino na minute ezate. Pour eloko elinga olengisa ye ya tango peut-être que non, ozana film moko il faut tourner na Bella Télévision. Alinga kaloba ba insulte kolanda ngai. Ba dutu wana alobi bato ba kofinga ngai vi que. Mais lorsque Andima qui a télémi a ko tourner, c'est-à-dire que non, Aza bien blindé. Aza vraiment bien blindé pour filmer PC tourner mais déjà. Vous comprenez si ko place ngo que non bo ko maka likolo amai. Vous comprenez que non bozo ko maka likolo amai. Beaucoup a étouffé moi on a déjà filmé c'est Salemi. Ah eza on dirait bo pese sous ba courage ya koloba ke non film mususu ko ya so ba obenga e akende. Ti boko lemba. Bino bokanisi ke non boko tikala nango seko na seko ya kofinga e, je ne pense pas. Je ne pense pas. La grande famille, beau aimer, beau partager. Beau aimer, beau partager, bandeko. Nana komi nanga ko chiter déjà. Na bonga mananga na kende prière. Alors c'est au moins ça bandeko. Tous ala wana ka pona soutien. Tous ala wana focus toujours.
Et ça bien. Lelo tokutala na biso ka. Baotie la biso nini? Baotie la biso briefing et puis bako après briefing baotie la biso nini? Présentation hein quand ndenge ezalaka toyebi déjà ba horaire ya Bellevue télévision ndenge ezalaka. Ya sike ezate voilà. Ya sike ezate bandeko. Non, le kilo moko awa non ebate. Donc c'est-à-dire déjà oui. Voilà quoi. Nyonso bazolo ba pona linda et les kanango parce que yemoko déjà biso to saka makelele ya pamba. Yemoko déjà yebaki déjà que non ekozala ndenge za lelo boyi. Eza ekozala ndenge za lelo boyi ne bazo matise na ba miniature ko finga et voilà elle savait déjà. Alors eloko oyo ko neutraliser ezate film et c'est ça et c'est comme basi ba koma ki filme basi ba jouer pe alors bozala gentil na mwana bozala gentil na mwana nene alobi ke no bo mesana na elongi na ye na Gatsby amatisi bino pe mafuta ya koba ke no déjà semaine oyo Gatsby bazo tourner voilà to solo la ngo déjà to lo bango déjà so Gatsby pa ke ko tourner kuna za problème bo matisi suna ba miniature bo finga et so pape bino et so pa bino makasi et so pas vraiment bino. Voilà, on est là. Toujours focus. Toujours focus. Toujours focus ya kolengi sezate. Je vous aime la grande famille. Bo aimer ba vidéo na biso bo partager. Soko moni ke non émission Maman BBC a sali et c'est pélicio. Partager na moninga mon comme ibali misatu et osala bien. Soki pena no s'abonner te s'abonner et kozala jaja tout dessus. Voilà. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.